Voilà, bonsoir à tous mes fidèles. Il y a Anti-Stress sur télévision. J'espère que vous êtes tellement ébélés pour nous la grande dame. Ouais, Manuel Kalamola, il na mozindo. Bon s'abonner na Anti-Stress télévision. Ah, tu verras toujours actualité. Mami, maman nanga si la bisalu yaya nanga. En tout cas, je vous aime tellement beaucoup. En tout cas, ah, to kolobela mingi actualité. Makambo ekoleka concernant pardon ya Bijou la reine. Ngana ko benga ngo pardon moko ya hypocrite entre bolimbisa nga banalizo na kosala eza kosangaje kaka na nga moko pourquoi na koloba ke pardon ya hypocrite nazala ba audio sortie médiatique moko auti kosala kaka lelo journal lelo na registre ki ba audio wana sko mama ndenge kendele mona otala mami vandaka na ngwende no yaya yalanga vanda na ngwende na yo elakisaka ke babakuku toa toujours likolo oyo bibi elobaki no bakoya nzela moko bakopalanga na nzela sambo na miniti oyo ezaka Bijou la reine te mana kotanga atanga abe bakomo parce que ba video ezali na ndenge asengi pardon ezaka Bijou la reine te bamisu bakobongama mpo osenga pardon mais tokolimbiso te parce que yo finga mami na biso kisita tokolimbisa te mwana mama ofinga mami na biso kisita yaya solikolo tosali sindeni tosali sindeni donc nayebaka te bosalaka mabe oyebi ke no sila alimbisaka na ye te tofinga na biso tomanke na biso barespect malgré azali niveau na biso te po ali toujours likolo toyebi ke azali motema bolingo aolimbisa biso bakuku toasu na ntan wana ti tolobi NON mwana moko ta kolinga basakanela mama na ye no et peut-être maman ngo azali problématique te maman ngo asalaka mosala na ye comme il faut maman ngo aza komipesa mingi na basérie na ye est-ce que bino boyebaka ke SB Jésus bolobaka biso totyaka bino mbutu biso totyaka bato mbutu nga totya toujours confusion entre bastar mais pour le moment minanga na ndingi obaka totye mbutu SB ezali la belle moko ya chaîne moko ya production SB eza na mpona koproduire et puis tiens non natchaka na moi ba pause parce que tel que nazawa na bien ko tanga ba ko ba tout ya pas comme maman biso mais na bitu ba soit chance le ka botanga mi d'abord poza rawa mami la bien mami si hein mami si Zara bon tu mami ala ngwene na ezara étoile ezara mingi étoile moni étoile oyo ezobriller makasi nde yango bakombataka momi oza na basoldat toka babiso baelese bolumbu ria ya biso bakuku otie totie soki otie te omona biso na nzela do te neti nga fais comme tu veux bosala ndenge bolingi sala ndenge olingi mais soko simbi maman si ndomoni bolumbu ndomoni elesi voilà moninga odile manzaka ndenge azalaka na ye ofingi mais soko oye na yengi ya momoni ya odi ndenge oye na maman si la bisala ndomoni biso ti surtout nga epi nomonanga na nzela nao Bijou la reine limbisanga moke pardon na eza hypocrisie pardon na wana komona omoni ke
ça la guerre. Le roi n'a pas maman cité. Pour moi, je préfère. Nazalata, moi hypocrite. Moi hypocrite. Attention, ça va? Est-ce que Kuna? Ça va? Bon, non, qui met la commune? Elle est bien, hein? Pour la ministre de Justice, qui a mangé. Et puis, non, comme à côté, Papa Sumu, a lobine ma bête. A pekisi kaka. A lobi, ba iban so ba fingaka. Moto ba insalte na mamba théâtre. To sa nini, to tchai mukamati. A rozala. Mais ce que le pesinga pas c'est ça que boko tcha ba cook. Ba ngode ba fingaka. Ba ngode biso to fingaka. Biso to finga boy la biso vidéo auto ya to banda biso to banda raté bino nde soki boye ndi omoni sikoyo bato ka ba laisser bolumbu boye pena yegi ya ovani no ga bo bozana komboti bozate no mona pe binote et puis nega bo no tanga ka ba kombo no pa boko tse biso combien. Vous savez, est-ce que vous avez combien? Est-ce que vous avez combien? Oh, vous avez promotion. Il y a une série de bisoté. Tout ça, vous savez comment on a bino? Bon, il y a biso combien? Qu'on a SB? Pas génial. Maman, bijou la reine, non. Nous allons audio, s'il vous plaît, en tout cas. Pour nous, l'ambanolia. Pardon, tout singe et yalia. Baimboka, tout landa. yoka esengeli pardon boyoka malamu esengeli pardon
naye kosenga sila pardon te mpona simbela ye saka lolendo eya na kati naye kosenga sila pardon mpe naye kosenga babakoko nyonso tu pardon ayebi ke osimbi sila osimbi biso façon de parler pour ke ayebi ke non soki mpe ameki mo moke kolempa biso tokobomele moto epa mami ma charrue kaka yo te bijou kaka yo te oloba te ke non na SB kuna ata ba place esili ata etikali moko botianga te no ya pete tolamba tolia omona ero biso tona makolo soso biso bato tona no tona comment je peux vous dire tona no na comment tona na poulailler ya basoso tokana to bongisa basoso lo comme na no bato soki tosilisi nde tokozia sikoyo tokoloba tana no pardon na yo bolimbisi mokie parce que je suis toujours en direct toluka moyen totana no pardon na yo soki ekosenga ndenge nini omoni bosalaka mabe te na vie mpona koshokaka baninga sila aza motu ana makila ana motema oza na wana mai oza nango karini oleki ofingi sila kisita epuis oki koyebisaki butu olobike na oluka moyen kosenga sila pardon na kozwa moyen te nayebi te eske akolimbisanga tala sila mami nanga nakomona ye boye aza ne motu moko na motema koyina te ayinaka mpe moto te akoki mpo kolimbisa yo mais est-ce que vous êtes sûr ke akobosana pasi yoki bozokisi na motema yo oza nzambe mpo yo tia limite ya vi na ye ke ndenge aza bongo akobotaka te tia osimbaka nzete soki oyebisanga bino baye bobota yo mona te ke mama moko baboti mwana mpa awangani mama na ye bomona ngo nao te bino mona te ke mwasi moko aboti mwana basundoli mwana maternité mpo na vie asala vie lelo oyo bocomprendre ke boblesaki moninga boya verie toana ata neti ero moya makasi ero moya makasi biso la toana tante yotama wana badistraction bocomprendre ke basérie ya kano ezoya boyoka mbriere biso maka bapardon ezanga ntina biso la reine olobi bien excuse bo excusenga na oke nasali bafidèle nanga to ya anti-stress télévision puis babakoko nyonso olobi ke esila aza motu ndo ya lelo te bouti na ye mosika bozala na eseri ya bakasete na audio na yo sikoyo moto bozalaka na eseri ya bakasete moninga oyo bouti na ye mosika ndenge okoloba tango makambo olobaki nino na sila te olobaki mais tango eyidaki effort nini osalaki mpo olakisaki esila oyo nalobi eza nalobi na yo te nalobi par rapport ya likambo boye osali yango te epuis osalisali baémission olobi ke soki kuna espace ezali akosala te tolamba tolia sika lelo olobi ke olobelaka sila te tolamba tolia wana eutaka na monoko nani mwana mama na nga tika sila banda kimia s'il vous plaît bino tu obatakala ya théâtre omoi ntanto outaka bandako na biso toyaka kosala misala moto toyaka na objectif soki yo oyaka na objectif makambo mosusu wana etali kaka yo na vi na yo mambo oyelaka na théâtre eyebi kaka yo parce que nde naza nzambe te nayeba nini oyo oyelaka na théâtre makambo oyo oyelaka bijou la reine makambo mpena yo oyelaka na théâtre yoka ndo oyebi tanto baka rendez-vous na kibompaka bomona yango ntiaka
rendez-vous na kibo bange bomona yango lokola mwa hein rendez-vous na kosimba nzete nakomi mobange miso ekomona suma na mote mokongo mpasi nakoka lokola mwa nakomona bato lokola ba oyebaka ntina osalaka nini na kibolenge na yo bakoko na yo bana na yo bakoyoka lisolo mama biso azalaka star mama biso batangaka kombo na ye partout mama biso nde kojoue na groupe moko boye yebanaka d'ailleurs bato ya groupe na ye kutu wana mingi bakendaki na bapoto d'ailleurs mama na biso kutu na génération na ye bato kaka basila babima basala bakombo basala bazokonza toujours kosala mama na biso kaka beboye azwaka mosala kolobelaka baninga olobi ki oza ni chaud ni froid mwana mère na ndenge ya mabeti biso awa biso ya bakoko mama tina biso tofinga ti tomanke mpe respecte na baprésidence mes conseils mpona koloba na yo bouti mosika kaka ndenge olobi mais longa na kombo asila na monoko na yo mpona ere oyo silako aosala jamais mission na kombo bijou la reine yoka fo sala po minya titre ba vie mais ye ada kombo Mommy je t'aime, tu sais que je t'aime maman. Mommy. Et puis ça va jouer à terre, bazanga quoi. Voilà. Puis je leur ai dit que biso mami na biso tranquille s'il vous plaît. Héros tout temps na ba pied ba série to comme ça. Toi na ta ba distraction inutile. Ce qui nga ki yo. Po oali mokolo. Mbiaka na théâtre, mbiaka na monde à star, mbiaka mbele. Au moni peu mingi. Il fallait pour ça la sortie médiatique. Pour moi là, nangana biso keno, so ngala ki yo nangana vanda kimia, les actualités ngeleka. Yoko ya, oko senga pardon na kilo leso, na moi qui est nzombo. Biso bebe ba kuku, tozaka, biso ba kuku to rapper ria, ya. Biso pe, to apena ria ya, oche. So t'as vu que l'on a eu pour la bon excusez-moi vraiment trop hasard un peu répé na ko senga si la pardon te pour na simbele sa cause orgueilleuse olobi kene na zaboye ngai nde na zabo olobi kutu nini zela olobi ngai nde nazawa totina sila musi voilà naza ni chaud ni froid naza pour belle vie naza pour se ya biso tolinga soki ni chaud ni froid te biso a telemele sika moko po mais mission moko salaka olobi ke non et pas ya sila pas ya l'autre là en tant comme émission na ngate et pas l'autre là soko ça l'émission après ça va enveloppe malonga liko nango ozora ba code ya solo ozora ba pelle ya sursu si vous comprenez les gars moto eza ria to sene mo la mama liko lango azele ate pena leti yo to limbisi yo to fongoli nzela mami ayoka public na ye mami asola kana public le roi yangiama solo la public ce que tu sais ndeni conseil na pesa wa mère mais quand makamna ouais ça na makamna ba chaîne na yo makamna yo tout et tout ça na no pe luka pe ça la penza pour la mami na minute yo héros toi na tante dans la vie il faut pas combler ça baninga na ko so na falon ma copine moi maman na ngai na be ke moi na maman falon tetila na ko so na falon tout ça bato incompréhension ekoya ekokoma pe mais na ko finga ete
babiloko mo esala moninga pasi to eloko ezala te na bambele non parce que ben je musu ofingi mami na biso bo bambi ya kobamba epana ezala te et après osenga pardon mami eza na population ebele bato balandaki baza ebele et après osenga pardon en tout cas neti na aire oyo vraiment bolimbisa biso towana on attend wana te badistraction inutile en tout cas donc mpo na nga vraiment ko luka nano bosana otokomi basangano okei mpe kotiaka bafille na oso mpe ya groupe no mal à l'aise bagroupe na oso fia ya kitoko makasi donc epano ezalaka bien te bongo te ifo azala mabe ifo lekela kitoko mama ye biso kuna biso awa na bakuku ezala kitoko ata lokola sanza to na pusa baactrice mami na biso ya makolo poussière ti likolo nango soin kati mpena fufu ocubi na likolo mami olei tosali nesi ndeni kuna boa ndeni kuna tezo sava kote boza kuna bona mino calme voilà donc epesaka mingi zo atena bazanga. Merci beaucoup à mon anti-stress depuis Paris, je te fais des gros bisous. Il s'appelle JMK, Jean-Marie Kaya, mon bébé d'amour. Je te fais de gros bisous depuis Paris en tout cas. Epesaka mingi zo atena bazanga. Merci aussi à Fortino Okito na Pesimbotena, André Namputu, mon voisin mingi na Asta Kozoto, mon ami chéri depuis quelque part, mon yaya Dani Kenzo, Jaja Ozanga na Libanga. Yaya, merci pour la conseil, merci en tout cas, je vous aime beaucoup. Yaya Langa Dani Kenzo, bino bae o soutenir ngai pour que bon manga toujours na monétisation, surtout baba kokumu surtout bendele koyate, bendele koyate, bendele koyate, biso tozali ria ya Che to ye. So vraiment beau che to ya. Pour la mommy. Tokoya. Je vous aime beaucoup en tout cas. Bisous.